Yabana, les chauds des Nards. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV Balobi. Ah, tout bougara l'okutate. Ah, tout solo la vérité. Ah, tout salara ni pour, ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Donc voilà, Balandi, il n'y a rien que la vérité. Na chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Ce que vous avez la première fois, na Kutala. Bah, élément Abisso, s'abonner massivement, cliquer cloche à notification pour pas rater nos éléments. Donc voilà, Balandi, je tiens à vous dire bonne année 2023. Il n'y a rien que la vérité TV. Il y a des shows de Nards TV. Maman, papa, nalela bino ya trop. Sans bino, ngana ozalate sangai bino pe bokozwa ba news te sans zambe c'est que biso tozate ngana bino. Donc voilà, tozana ndeko na biso o boyebi, il n'est pas à présenter Jean-Si, pardon. On s'est présenté on s'est la biographie yebi on comprend les pourquoi tout aime bien les sous les lots na chaîne il n'y a rien qui la vérité moté papa moté papa na ngai balandinyo il n'y a rien qui la vérité qu'on s'est présenté quand que ça la kabia yebi mon première fois on s'est présenté vraiment la fête non na bonne année na ngolo ya njambe ninge ba o moninga bala limoso ou c'est vraiment que njamba na bolingo comme on a dans les gens là vraiment que managina fa na ngai à la niveau hôpital ya Kimbangisque na la grave na karamba kana hôpital mais ma condition financière na sima ya l'économie vraiment nationale là na fa na ngai agent fait ba qui ko trouver ngai ne que fa magina ba émission vraiment comme ça va l'hôpital na na ndako. En tout cas, ils ont marché. Ils ont marché, vraiment, ça va. Il y a un meilleur côté à la sur les lots. Il y a une évolution, ils ont qu'un n'engagé. En tout cas, on a les chiens, on a le macaque, il y a un mona, le lingo, en tout cas, on a un maquet. Moi-même, moi, on a moni, papa n'a pas fait ailleurs, vraiment, et c'est vrai, c'est un macaque. Pour l'animalité, 1000 fois ailleurs, on a la chaîne, vraiment, merci beaucoup, Mandeko. Donc voilà, merci beaucoup ndeko mama ya poto meka kiko sunga Jean-Pi mama puis surtout mama merci et belé Jean-Pi namoni santé sikoyo namoni vraiment on répondre vraiment namoni vraiment nzoto ça fait oui faut na répondre faut nangala bato ba sikena ngai mama na ngai faut que bazali banoko sikeni ngai les camions c'est ce que nous ça la faut réalité là réalité elle est puisque ma maman sininga na kolia na ngai makisi na ngai secret ma maman ya photo molingo o sala kina na pona ngai mwana na mino en tout cas vraiment na mona ndenge ya kolobela ngote mais na sika ka nyo na maboka njambe na mamoya financière o mufunga kingali makisi motinda kinga sikki makisi ya secret wana esininga ndenge na bima hôpital kilelo secret et qui et macharate et voilà normal vraiment et place wana na les chiens na makacho et là les ciels le que mané ko tsara na vie et là ka secret mais ce qui a makisi o mo tinda kinga malgré tout le moment on est que ça et kenena aussi là mais grâce que papa na ko kelinga susu pona ko solo là na ko nimake e ko yakaka e ko ya mais s'il nous on a retard na rafil donc vraiment na ne c'est un macache qui vient d'aller évolution mino moko bomoni par rapport ndenge na zalaki na miniki oyo kitoko vraiment na manière que tu tambula na meki oyo mais pour les moments où on a vu qu'à faire la camilo que la tambula kana woli susuté watika lokuto tambula na beki na tambula kana wote na remettre moi tu vraiment beta non moi tout pas caméra mais zela ngana jampi beta ka moi tout en tout cas na tambula na beki
nzamba za bolingo ezonga zonga na nzambe vraiment za bolingo biso totika raté to landelaka po to mona mouvement a guéri vraiment à 100%. Sikoyo c'est dit à quoi comme tamolo bois qui beki mbala mo bon et là grâce que tant mo ministère ngana hôpital na yena ndako na bolingo ka ya mama na ya photo bamenga kinoko nesho mazana hôpital na niveau ya Kisasa awa ne bazakinga soki hôpital na bango misunga mama ya misunga vraiment nzambe afambola mino ne na koma ke na ndela matraitement na kuna balandelaki o balandelaki ngai vraiment tinelo kaka ne na nzaboye en cas de problème naza wana nazwa soin na ngai ne vraiment yango lesali ke lelo bomona ngai susu en forme santé kitoko nazo solola mageti ma difficulté ya condition o mais si tikaka hôpital wana balobaki baolandela kaka baosala opération wana. Donc voilà, bah l'indignon il y a rien que la vérité, bah maman ya poto, bah oh bah bimisa ki bambon na bango sans tenir compte pour maman bimisa bon soit na papa c'est que papa nda pesa permission bah papa pe nzambe apambola bino po balubi bah papa nde balubaka maman salaboy. Donc bah papa to bandi na bah papa nzamba apambola bino bah maman de même. Bino nde bomemaka 9 mois na libomo bino nde bokai kolela na ye bino nde bo déranger ba papa balobi mama sala po eza biso nde topesaka bino zemi donc mwana naza ya biso donc kotala changement ya santé na yo mais na remarqué loko moko reprendre santé mais lisu oyo ezokanga mokaka c'est dit à quoi. Bon vraiment merci beaucoup mon oncle. Les problèmes ya lisu oyo avant que ma maman na ya procureur ko découvrir ngai toye mana émission qui est choc. Chaque héros na sala qui accidenté et le côté il ferait tension ka ya lisu na yo ka lisu face makasi bon na maniho officiel na monsieur Kongo a boyimi kaka ba soin manuwa ndenge na la kana ote mama négligence muke lisu kama makingai na kitu alikuna na laneli na meka ki ko ngwana mais quand on a eu vraiment les sika o ma landelanga quand on a continué ma radio, tout ça, bah il finit que lui sur eux, il met les tensions et comme on a les soutiens, na sikalika na eux, mais eux fait comment on normalise, ce qui n'a l'année là on était et recouvre moi les on a donc ma maman n'a eu et nous continuons à refaire là, ma petite amie sur, ce qui vraiment n'est pas signé, mais sur la ngai, moi qui ne la ma petite amie sur, on a soutenu ngai. Mageti no hôpital kuna balandela kangai mafeta ngama kisima na lisumi la mino vraiment et ça la ngai et kitoko makasi. Donc voilà, j'espère que toujours solo là zo expliquer nzoto vraiment ezongi secret dérange ka eli sous-souté donc atikali car na problème vie que lis oyo et sala eli sous-souté atikali car na lis moko do il faut ko batela yango makasi komona na makolo boy ba normali ezate na makolo tisiko vraiment merci pour moi na ngai et c'est un mingi non là on va faire on a la suivi makasi en tout cas ma maman mutika papa oké moi c'était ni papa oyo le mikuna soki ayeli sing na mboka na bino kuna et on a les sermons pour remonter na ngavete donc azana suivi ya makasi na lomona na solo lelo côté mais comme on nenga lo landela ngai ko kina ngaba question ena normal na makamna lo kuta na vraiment kona makolo c'est normal au komi donc nangana si meje ba kisi ya douleur moko ya makasi na ngai makie ko zala nini le colonel na foka mais foka eza sur ya maluati foka ke na on déjà et fini voilà et fini mais na komi ko remarquer que ce qui na meliki c'est douleur que en tout cas comme na kaka awa tina c'est douleur ya kosakana ke bon kisi mo ke simba wana melaka awa na Congo tramanol bon na kuka na ina docteur le men na tramanol wana ina ba kisi mo ko ya suka ya likolo ce que mes amis ce que nous sommes souciés donc comme un problème et on a signé les soumis à ma maman les sous ma tiers formateur mon ya photo où il a que mon chic comme ça là pour soutenir on a ma problème mais ma colo oyo vraiment et on a les mingi voilà et kozala esengo mingi ndeko na biso Jansi azo expliquer ce qui a lobi makambo ya suivi c'est normal aza moko ya ba abonné na biso moko ya ndeko ya biso ya congolais o azobela o to supporta ki garant
ngai étant que mopanzi sango étant que moi na travailleur na bino ya monde entier ya kopesa bino ba information ezalaki te kaka soki tobimisi na hôpital to etotiki te faki to meka mpe kolandelaka évolution mpo bamama ya poto mpe batindaki bakisi onga moko nakendaki kozwa ngo na kin service express oyo nayelaki nafungolaki mpe na misu bomonaki no esengaki kolandela ye kotala est-ce que c'est ça qu'on appelle sens ya être humain kotika kaka mutu te osombeli mwana kaka uniforme kende bandi classe otunaki tate yaka na kaye natala soki eza ndenge nini te yango tozobaki tokolandela jampi ti tokomona ma jampi moko mpe batindikeli ye ballon akimi mwa mbango abeti mpo balobi nzambe azosala deja azalaki na santé oyo te akomi kofungwama donc jansi sikoyo mpona régime na yo ozomeka kolandela yango bien ou comment oza na badifficulté mosusu ou comment? Vraiment merci beaucoup mon oncle. Côté à régime na ngai vu que malgré tout omoni kozala na tonga mais soki ozokesa régime te ekosimba te fo yo osi tonga olie sukali olie babiloko moko boye oyo ezofuna keke ekozala kaka mame régime na nga skiti ya baende na bino bamama e marché kitoko mais pour le moment na koti na difficulté fo mo balisungi oyo nazalaki nango eza esiki te siki ya mwa kolia batransport na nga kokende na hôpitali pour le moment vraiment naza lisusu na makoki te mpo na régime donc na maladi oyo ya sika oyo sa makoki ndenge kosungaka nga eza fasi mpo bakoluka kolia na nga tia mosusu ekoluka basala nanga eloko moko ka yanga moko nalia donc fo ozala na makoki omimisi balambeli omo eloko oza nango pour le moment donc makoki eza lisusu te mwa bamoyen financière oyo bosungaki ngai bamama vraiment pour le moment eza lisusu te donc nakomi mpena kovivre na bacondition moko boye ya mobulu nazalaka na bakoko misala eza te bana basi te bakoko ya basi misala eza te donc kolia na bacondition moko boye donc mobulu donc souvent lisungi na bino bamama nde yango ekosalaka elobi kuna ngai chansi naseke trouve ngai chansi nakoma bien donc ekozala kaka bien makasi na balisungi na bino. Donc voilà ba message eza transmis bayoki na nyonso oyo eleka obimi oye na ndako bakisi euti poto bamama batindi mbongo to remettre yo enveloppe oyo motu nyonso amona famille baréagisa ndenge ni balobaki nini? Oui, vraiment famille na ngai premièrement nanu degré bakoma okumisela nzambe mpo na nga en tout cas eza kutu ya kolomela te voi même bakoko na nga tozalaka na bango banoko babokilo bakumisaki nzambe makasi bakumisaki nzambe mpo lisungi oyo nazwi na nzela ozwi na nzela ya papa na ngai Desho Denar TV à travers yo papa na nga aja mpe ndenge bosoutenir ngai vraiment en tout cas famille na ngai esengelaki makasi mpo nulle part ailleurs namelela bandeko na ngai ya Congo awa oyo basikeniki ngani oyo ngani baréagir na eloko te namona kutata chaine moko te ya mpona kosoutenir ngai voi même lefotali kuna bato bakoma koseka ngai balobaka ke nakokangama kaka kuna mais grâce ya papa na ngai lesolela vraiment beaucoup de respect mon papa esiki ozali nzambe afambola yo vraiment grâce na ye famille vraiment basepela vu ke bamona ngai nazolandela masoi na ngai natungisaka mpe motu te na famille ke sombelanga kisi salanga boye donc elekelaka bango grâce ke ya bamama na ngai ya poto na papa na ngai nesonela à travers agent fait félicitations mon papa en tout cas nazosepela makasi komona yo ndenge ozolandela ngai yango wana. C'est Dieu qui est fort dans Nzambe nda salagi tout babino se salima na mabongisama Nzambe côté mutu asuki nde mayele ya Nzambe bandaka. Donc voilà, vu que yo ozana maladie oyo o expérimentango lelo oyo soki na lebisio ke omoni mutu a diabète moka telemi wana opesa e conseil nino kopesa batu oyo ya maladie netio me ba négligaka balandelaka ba régime te conseil nino kopesa ba conseil ma oyo utana mtema nao comme conseil pour na ngai vraiment
maladie sucre eza maladie moko très compliqué mais eza maladie moko okokise ko vivre na ngoma temele na mukeli. Premièrement nanu tosaka régime il y a miloko esengi kaka ya yomuti ya sucre olia afri tongana yo ngeti mensileni wana ekoki kozanga te soko oza na mosina kino okendaka basrégie bazolandela en tout cas okovivre na otemele. En tout cas bandeko nyonso oyo batungisaka na maladi ya sucre les seules conditions eza kaka kotosa régime na kisi na yo soko ozozwa kisi na yo ngeti ngai na mito nde nawe ngai moko nazwaka na ngai insuline na ngai ntongo soki etani naza oblige fo nalia donc condition naoka nde eza fasi nini ke kozanga ya kolia te condition kaka ya fasi ya wana donc kozanga eloko ya kolia te fo ntango olingi ozwa tonga fo lia na ntongo neti ngai nazwaka yango 3 fois par jour na ntongo nazwi na 14 heures nazwi na 20 heures ou 19 heures nazwi. En tout cas vraiment l'insuline wana ya ma 100 unités oya photo en tout cas il y a différents na biso oya Congo donc à partir de comment l'insuline ya photo oya retard na rapide en tout cas vraiment et voilà si kana normal na zawana log le mana déclarer na ka anjala na manulaire oyo en tout cas la déclaration makamba sikate en tout cas na osenga les soumis à appareil ya glycémie omoni voire même le hôpital kuna na kendaka parce que na ngai ndenge nini na batia au fona kendaka pour 1 mois na ke rendez-vous ok na obligé na katikati wana na yeba sucre eza na niveau ni ta usutu e ko kika yo zo yeba ke oju sutonga e salo mame makasi e ko tona makoma e ko hôpital mukile ko ka négligence mais négligence ok tiana na appareil na ngai glycémie. Après une semaine, Nathalie, Nazoyeba, et donc, nini, et marché nini, et on a la mienne, en tout cas, sur le cinéma, n'a pas wana, n'a pas bandélé, qui n'a pas, et qu'on a la essayé en vacances. Vraiment, Yamwana. Donc voilà tout comme pratiquement na Soukaya émission na biso ndeko na ngaso za la première fois na yo otala bi élément na biso s'abonner cliquer cloche de notification pour na orataka ba élément ya kin awate na lobi bien ya kin awa oyo votre un des serviteurs oncle Pende à Salaka Musala wana pour na kolakisa bino comment est-ce que masolo et les gars na mboka na bino botika kala ou soit ba o baza a bomona oyo il faut bomona donc tozana ndeko na biso jansi tout comme pratiquement na Soukaya émission na biso lelo oyo na lobi pe bat bazotala nga message nini o ba lobi so ba message nini oyo lelo oyo sori ba lobi oyebisa nzambe liloba moko na oya sali pona yo ko yebisa nzambe Dieu tout puissant créateur na biso nini. Premièrement, la kumsarana nous jamais, puisque na mona, ma on se concerne à mon hôpital, na ma maladie oyo, ma mimate, la côté hôpital na na 6, 7, na maladie sucre ou ma kufa. Mais, moi j'en suis, nous avons fait la grâce na nos vivre. Premièrement, on a kumsarana ma casse. Il y a mis malé, na kusenga kaka na njame, afa molaka, ma maman na ngai ya photo. Mazanga kate ko fungangai po nazaka ka mutimo we yisungika po nasala kate nazana sike mututuke afar mama ne eloko kana osenga na nyame afambola ka mama na ngao balanda kanga vraiment masuke na kangai ati moma loko na fama na ngafe azali ayaka ko kana kanga mwana ko zanga ke ko ka message nyosho vraiment njame anaka kaboni walinga lokola maki na kanga seke ayemi kya msusu lomi kuna ezala na mama moko akosifela koyave kozwa ngai mwana oyo ayave foto ana baswe na ina banenge ya foto ekozala po ezala ngo ya grave te tomona ka fo wala andima ke ensu fena ko sekituwe na mikini fona na ona kukena ngo atirme ba mama en tout cas na nasir que un jour la conférence ya photo dans la kana kondi magana acha mère papa na fait le miko na fait on ko sere tune kuna conférence ya menda wa acha bande so et si ko zali jamais afambola yo ko fait ko menda ngai na fait na vani na photo na konga na ma soin mais eloko moko na lingana lo mela na na condition moko so moi na zolo et comment ko sene et comment enseigner ça dit yani. Bon, les mêmes sarangai et là, c'est légitime, mais
siniziki moko eza provoke na ka oyo nakutana nango ya monoko awa ndenge toboka ememaki kuna nazalaka ere moko mone ezokende mamakila tia moko boye mone ekangami na babiloko wana so esengaka basoin pene ya makasi na mpo nazwa basoin moko boye vraimen poke nazongaka meme mutu na bandenge moko boye oyo esengeli a travers chaîne vraiment nakumisi nzambe makasi po en dehors fe ya papa na nga fe asikoa nakomaya komona bandeko mosusu bakomaya koya koluka ngo na hôpital na cadre ya mwa lisuni esalaki nga mpenza bien makasi atuka papa nde sur chaîne oyo ekende kaka toujours liboso ekende liboso nala kondima ke afa nga ezambe na bandeko mosusu bazosungama wana bamama basungaka ezaka yo te basungaka ma eza motema na bango atuka vraiment nzambe afambola bamama nde bozosunga bandeko mosusu oyo baza na baka grave atuka les problèmes na nango que ma condition soki ya kokendaka hôpitali eza na ngengir donc ma transport aller retour na ma condition moko très difficile donc à travers ma maman na yebi ke bolukaka solution moko ya bien mpona kendaka lege nazongaka mpe à lege en tout cas bazolandela ngai hôpitali misunga hôpitali misunga na ngengir en tout cas na tiki bamama na ngai nyonso mbote emele papa nde selena papa na ngai nayebi ke nzambe mpena ndenge asalelaki yo vraiment acontinue toujours kosalela yo en tout cas merci beaucoup mpe mama wivine mbote te aza na iesa mama wivine nabosani yo mais papa na ngai akapele ngai en tout cas bambote emele mama wivine nzambe afambola o 2023 oyo ezala ane ya bénédiction mpo na yo mama merci beaucoup bon bapapa nazokaka ozolela bamama bo bapapa bon souvent bapapa nazolela nanga bango te ke na condition moko ya bameke mais souvent namonaka mingi bato bamerisaka bana ezalaka bamama papa kotika nde mbongo ya biloko mais mama moto ya kolamba mama moto ya kokabula yango wana bacondition naza nango etiake nasengaka na lea nasengaka namela mwa miliki yango nalelaka bamama papa apesaka na ye bapapa nango bolimbisanga na ndenge bameke bokontinue kaka kosunga bamama mpo mama bazwaka mpe moyen ya kosunga ngai en tout cas bamerci beaucoup bapapa na ngai na bolingo bozalaka nango na bamama mpona kosunga ngai vraiment yango wana donc voilà tokomi pratiquement na suka ya émission na biso namoni koko aza wana landanga tomeka mpe kosola na koko toyeba soki bakoko baolandela vraiment régime ya koko excusez biso na dérangement mbote koko mbote papa bato ebele baoyeba te epai ya Jean-Pi oza nani naza koko kotala sikoyo évolution ya santé ya Jean-Pi boye oki koloba nini sikoyo tozomona santé eza normal ni azotelema azolia bino moko bozomona santé ndenge ezali bozolandela régime bien régime na ye tozolandela bien na comment on dit nde balobaka rendez-vous na ye na hôpital rendez-vous akendaka azokende ezosala mpe bien difficulté ne aza nango sikoyo kaka makolo kaka azotatola kaka makolo kaka me beki nde atambola esu na beki te azokende mpenza ye moko ne makolo kaka azotatola kaka makolo message no kolanse na bamama oyo bamona pasi oyo bapopola maputa oyo batinda mpo ye ameka kozala bien alia alandela régime mpona bakisi na ye mpe bamama oyo bamama kate na bapapa bato nyonso basalaki mpo Jean-Pi azala merci mpo bamama oyo basalaki mpo Jean-Pi azala topesi merci nzambe apambola bango bakoba kaka kosunga kosuture na ye mpona makambo kolia na mpo maladi wana esengaka kolia biso makoki eza te ozomona kutu nga kutu ndenge naza boyi ndenge nakonda makoki eza nango te maladi ezotungisa ngai makoki eza te tokokenda ata na hôpital ok voilà donc avant de clore l'émission, de clore na Jean-Pi. Donc voilà, vous s'abonner massivement à rien que la vérité TV dont on commis na souka ya émission na biso. Donc que Dieu vous bénisse. Balandignon sur rien que la vérité TV nzamba apambola bino 2023 o ezala une année de longévité, prospérité, santé. Makamunyo so efunga ma succès. Donc ba azana mwana moko ba kisa 3 o abotaka te nzamba pese grâce ne ça moi si bon, je me trompe pas, il y a Abraham,
donc Sarah Abota, donc voilà plein de bénédictions et zanabino babone bo continuer ko aimer ko partager ko liker commentaire sur mon ko to tenga mi mambuke bo mekempe ko excuser pour ça munoko ebetaka munoko ebetaka kaka liba kuma to se comprenaka donc ce côté ya ko bongisa bo mekempe ko komana ba commentaire to ko eba ko bongisa na émission oyezo ya quant à moi déjà je vous dis bye bye. Koyabana, listen now.